asalinga pasi moi azaka kitoko na sepelanga ne makasi na isalinga mabe pale bayokaki atiki biso esalinga pasi moi si kitoko alataka pe bien bombaka nzoto ne kitoko ma pasteur de sali biso esali pasi penza esali pasi makambo ezo to tomona lelo totika komona ngote bana tozali bana mike tozokola lelo comme ka ba mort subite et comme ba malade nzambe lera zwaka mutu to ebaka te ezakani moment nzambe pa kozwa mutu po bolamu eleki mingi noki te aya kobeba nzambe azwiye net azwala biso ale moloto soki kaka actrice moko abali ezalaka toujours problème nga namoni na page moko bakomi Léa abali na 55 ans boye abali na ménopause vous comprenez yango est-ce que na bi pourquoi ceux qui actrice moko abali ezalaka problème est-ce qu'elle est à ça comme na 55 ans mais abali quand même ata soka abali na Bible banani ba maman efso kala babalaka babotaka pe na ba âge na lobi mabe donc mutazo lukaka lokwa matière à Gabriel des ate mikolo yo mutazo lukaka ka matière ngala sepe na libala na yende ngabali nzamba komisama siko pourquoi mariage ya Gabi ceux qui pele le mobile ya monani est-ce que vous êtes prêts pour na bala pele lo bala mais na bala kala bat nyonso bayebi yo moninga basi baloba nanga ke yo obalaka te bwebwebwe bayebi ke naza koboya mabala mpo nazalaki prête te nani basolicite mabala lokwanga oyebi malamu te nayebi nini libala soko oza prête te kobala te mwasi soko okoti na ndaka mobali kosala mobulu na ndaka mobali te lokwa nazalaki prête te nabalaki te vous avez prêté pourquoi pour nanga moko na boyaki vous avez besoin sakana nanu etali eza vie privée nanga eza vie privée nangai kotuna ngango te nga soki libala mutu ba solliciter na mabala lokwa nga Gabriel na biso bata boke azate bon tala omwenga na fandia na ko ba pele na ko mama pasteur mateya nanga ekotondisa bato bon mwasi mtasimbaka njungu mwasi tango comme déjà kobima kobima libanda tango nanu posa nzoto esili te ozoboma mobali po ozoboma mariage il faut koka lelo ekomi kaka nazobala yo oui mobala pesi kaka mokongo yo wana pa Jean yo wana pa Hervé yo wana pa boy yo wana pa boy eza malamu te tango ozana mutu likolo kobala te mutu azoluka matière epa nanga aozwa su te oyebaka nyonso nga nasalaka nga momi nalinga yango so mpe nalobi na boyi kaka te nafingaka te nazali na kaka kolobaka vérité te nga shoka mutu te nga shoka mutu te nga azalaki nde olobi na nga mpe nalobi na yo ka nazalaki bongo te Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. José Baila. Na jo sola kana bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. E koma kate. Mais baza ni kuyiba. Na rembe na robi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kali soki oza mondele José Baila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soku kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus
eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi Ziba service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continue Ziba service ezali ezali soki baneke Angolais nali te nanga Angolais vezeli Ziba service ekale eza musike Bonjour très cher amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité des news, c'est ça, Toy Babango, avec Yves Ipan, ton seul directeur d'info, là, avec la série continue, toujours dans votre chaîne, c'est promo des 140. Voilà, nous sommes déjà avec Ya Gabi, Maman Toumba Toumba, Gabriel Bolem, Sula Ebili, par rapport à docteur Mogi, je dois ça la peau, na biso ba congolais, surtout plus ba maman na ba papa oyo bazala makamuso ngolo pakala ba mikolo bon tout ba bon na lingala en tout cas docteur Mogi je dois sur la biso na nyonso vraiment o etali bongo lo poso etali biso nzoto etali pe bongo pour péter biso bateau même souki. En tout cas, docteur Azo Sunga, Azo Kendapé na ba jeune fille na biso même na ba formation et belé esthétique, couper couture, ok même na o ezali bongo maquillage, to benga plus make-up. À toi docteur Moguijo Azana Azo Sunga ba ndeko, vraiment belé merci na maman minute ma moté mais tout ce que peut la mettre maman di Kelemba, Bilifu Muka Fondation, to Sunga ba veuve d'orphelin na bo sanité grand frère propre Jean Robert Kalala. Les savants de la DC, la force Kati Motema, il y a maman la Nicole, maman la parfaite, la Bossani PT, Yanga Kati, mon ami. Hein? Donc avec Thomas Kitoko, qui c'était mon fiti, et sans oublier Poupon Dibo, na Kati Canada, tout péché Bambote Bele. Voilà, tout péché Mbote Paya, Gabi Bolembo, bonne santé na yo. Et puis il y a famille Bolembo Mobimba, et puis chaîne Abisso Bolembo officiel. Vraiment, famille Bazabia, Nzambazo Sunga. Moi, ba grippe kayo ebika ba koso tout le monde tous. Il y a une saison tout le monde a son consola donc voyez zaté bolembo officiel les eaux évoluer na bien kaka na ba elubu na biso kande tozo sa likambo na motote voilà to sa bilubu na biso tozo lamba to alingi koyekola kolamba vraiment s'abonner na Gabriel officiel pour lieba kolamba kuna tozo lamba kuna tozo sa makambo boko sepela nango donc to bazo tala ngo déjà bazo sepela bazo se retrouver parce que bazo benga donc ezo sala kitoko mingi soko linko yeba kolamba osabonner na Gabriel Bolembo officiel en tout cas okoyeba kolamba kitoko papa ko sepela na yo. Merci beaucoup maman Gabriel. Je crois bien musala na yo petolo bandenge nini. Est-ce que évolution ezali ozo continuer toujours ko tourner bien comment? Oui, eza musala nanga. OK. Et musala nanga. Mais mikolo na se basé nanu na elubu. Elubu. OK. Na se basé na elubu parce que ezelo ko moko oyo eza na kati nanga. Na zaka ko luka vraiment na bimisa yango. Na zaka ko luka vraiment ndel ko mona koki ko bimisa yango. OK. Donc tana ngwe koki yango nazo sala ke nazo bimisa yango batu batala oyi mama bala mingi kufaka pona kolia. Obala kokozala mutu musa koza ay mobali nanga liaka mingi te alia ka muke ozolamba bien te yango azolia ka muke azolia ne libanda OK soko ebi kolamba oma pa mibali baliaka c'est pas moi ça ebi kolamba akolia penza kitoko akolia bien donc Gabriel Bolembo nini officiel ezawana osabonner oyeba kolamba oyeba tout mais pour mettre biso pe ba film belé kuna na kati ba film ouais ba film pe kozala mais nazo mon on dirait na ça la chaîne mususu. Oh, pourquoi? Na change kuneza eloko mususu kuna peza eloko mususu. Donc spécialité ya théâtre kuna etikanya bagag koto na koto etikali kaka olamba kaka. OK, ça c'est bien. Alors bandi bota la biso ba d'abord le kola pe tuzana docteur Moguijo oya sungaka biso plus na santé na biso plus aussi na peau aussi na cause à la propre.
comme disent les kina, que bon, ça n'a pas chevé, sous qui est très qui tourne. On habite à Gabi, n'a pas ni au lelo, mais sous qui est un peu, n'habite au bon ici na nouté, au le qui na mon choix de beauté, to en fait au lingo zana nous boloko les langues côté, au banc on diminue sous il na mali les côtés dans les autres. Habite. Excusez, son assistant émission awa. Nazo côté na centre. Ok. Son assistant émission nazo côté na centre. Bazoke ko bongisa ngai bazoke ko bongisa nga na centre le quoi toza na lubefu na lemba na lubefu na lemba le quoi toza vraiment na kati ya centre esika centre de formation ezali donc le quoi yo poye so si ozongi na yo ngana ke na ko sa suki nanga ba osala nga suki ba osala nga manzaka ba osala nga tout mais nde omoni formation ezo ke na ndenge ni pona moni ba jeune fille bazana ba fille ouais na ebite komona déjà musala o docteur Mogi ezo sala ya ko pesa bandeko formation ya kitoko boye bazo ko la coupe couture kuna na moni misusu esthétique na moni pe misusu ba vandeli make-up makamba mikolo na bité komona déjà ba formation oyo et puis na moni côté moko ne tozo coacher bango au sala ngo pe déjà ouais ah bon nga sa musala wana ti OK nga sa musala na sango na yekola ngo pa mama leki moko bana matonge ba yebie azaoza na oshwe na seko ta kalamu ba mama zandu ba yebi bazao ya pe wana ozomona mwanda mbona yebi yango pe nazo coacher ozo comprendre donc docteur Mogi Joza centre munene aza na centre munene oyo azolakisa bato ba kosala make-up azolakisa coupe couture azolakisa manicure pédicure soin de visage tout nini eloko babenga ngo nini massage nyonso to ezali ozomona mwende ba fille batondi wana nde bazosala ozomona ke muta awumeli kutu tasalika une semaine mais ta l'évolution ozomona ta l'évolution moi na ba fumeur na moi na fumeur ina mais ozomona comme nazo kamona basio bazofana ndako vraiment ozomona nazo kamona bato bazofana na ndako oyo ovandeli na oka kosenga ba 1000 francs obimina libanda na 10 heures bandi kosenga 1000 francs ti 14 heures olambi no makoso olambi na nini matembele olie fufu olie na lobi otie na lobi ni suso la muki bandi kosenga so ba pesite obandi kosinga yi 17 bakeluka mibala ko mela tende konanga mwasi telema mwasi faut basa lelo eso loka basa kalate biso surtout to la debout ngalinga mwana mwasi wazaka na femme forte. OK. Ba combattante. Oui, ba combattante. Ngai na famille na bandeko na mbali ba respectaka nga. Oh. Oui, parce que na combattante. OK. Parce que na lukaka na yebi ko. Ba yo singa pe pa na yo. Oh. Te ba yo singa pa te pa bandeko na basala na ba banque. OK. Basala na ba DGI, bana ba mbongo na bango. OK. Mais bazo comprendre que lek na biso, ayaka pa na biso te, ayaka pamba te. Mobali pe mo saka no pe. Exactement. Parce que mon bali moi sakano ça parce que olukaka po oyebi ko luka soko oyebi lo ni bali ba comme ko luka moi si oyo père obaccéder implice ça c'est vrai mais bande on a so ba congolaise bazo comprendre ngote au monde ozaki toko zongala mobile tiki akelingane moi si ozongala te pour nini azobakisa implice voilà lelo soko tonganda ko moi so na 400 briques yepa na 400 briques ndako na bango ezo mata basali mariage mo ba balani parce que moi si pas oya nango OK ozo comprendre ndeko nanga moi si luka docteur Mogi Joza na centre moka munene oyo azo ko aider bato azo former bato na makambo ebele yaka pas docteur Mogi Jo sur formation yaka pas docteur Mogi Jo yako so formation et c'est ça gratuite ou bien c'est gratuite inscription c'est gratuite OK osomone et puis pas docteur Mogi Jo yako inscription mbala moko olati tablier zo banda musala bazo banda mbala moko la kisayo musala formation to mikolo formation mbala moko mikolo gozo boni pona ndeko yeba déjà musala ebike awa so na sisi awa na bandi eza combien de mois docteur Mogi Jo 3 mois OK 3 mois omoni fi wana ya une semaine ndenge évolution omoni okanta donc ao simba maboko lokwa muta banda kala OK dans 3 mois bando tonga oui au bandi makamna soto bandi tout massage même à Dubaï OK au massé pe bato puis docteur Mogi Joza na ba salon na ye oyo soko siliso zu diplôme na yo OK atindi na ba salon na ye okei lisusu kuna na ba salon mais obi ke ba congolais balinga plus moi brevet pe zala tanga zi formation ma brevet collation même ba ke na tina ba collation zali oui
Ah bon? Ah, collation ezali kutu na ba place moka kitoko respectable. Oyo monique bazo ko coller so ba collation ça na place moka bien na ba sala kitoko. Na ba grand hôtel? Ba salite ya mike te. OK. Vous comprenez? Ba sala kitoko ya bien. Place ba collation docteur Mogijo salimaka. OK. Et puis docteur Mogijo ba diplôme na ye ba yebi yango partout. Voilà. Est-ce qu'on se reconnaît ba docteur Mogijo ah oh docteur Mogijo. Au engagement Au engagement bala moko. OK, ça c'est bien. Batele mabati ko vana bandako boya ko s'inscrire pas docteur Mogijo. Eza nango ofele oye na ozi formation na yo. Voilà. En tout cas vous sala na yo un jour ko sa pesi pour docteur Mogijo okangane yo te. Okipo sala salon na ko na yo ko tu peux quelque chose. Bazo bengo pe madame. Voilà. Ça c'est bien. En tout cas basi. Oui. Je crois be uyoki ndenge maman Gabriel alobi pour la formation na bino. Oui. En tout cas to kanga maboko te. Ata papa zo sala musala mo yo mo pe luka au profiter de formation mo pour que aider lobby be papa ko za la to tika na bana. Hein? Donc c'est un peu ça to meka ko sunga to za la kaka dépendante. Lipa papa fatika mbonga mapa. Voilà. Papa fatika mbonga mai. Papa fatika non. Papa ko kuta oso somba biloko wana pe nyoso te fandi. Papa moteme kiti mwazo AVC noki ezate. Libali ba ozo ba AVC po nini nyoso tu kaka ye nyoso azo kenda azo raisonner ngaka funa pesa mbonga biloko kolia. Ngaka funa salabu, ngaka funa futanda, ngaka minerval, ngaka kaboye. Omula mutu akata ina nzela ka AVC. Mais tant yo zo aider zo soutenir mobali na yo. Mwazo ba AVC wana ezati parce que ça tourne sur notre naissengo. OK. Moi je jeune fille ba la biso. Oui. Na ba maman même atoko âge moko avancé. N'hésitez même pas yaka ko former. Yaka na yo. Ba koko na okala musala yo yokeli awe pas docteur Mogijo. Lui ba maman otindi bana. Otindi bana na yo. OK. Ozo mona. Ba ye na ba ye pas docteur Mogijo, ba ye ko yokola musala. Voilà. Merci Maman Gabi. Alors pour na Talibongo centre hospitalier docteur Mogijo ezali plus na ki mwenza. Éviter est-ce que ils continuent toujours na promotion na ngondenge lobaki plus ya ba consultation gratuite. Éviter à ce moment beaucoup na stade nini pour na kosunga ba congolais kaka ndenge docteur Mogijo salaka. To komi ba pareil moko utaki poto yaki et pas eza wana na et pas docteur Mogijo. Na centre hospitalier na biso na Yolo. Ba pareil wana batata oya 3e âge. Oyo ezake o mikongo esala boye o papa akuma kotambola na pasi o papa boye o mama boye mo mukongo pasi o makolo pasi o boye otambole koma pasi ozomona ba papa bakoma mukongo pasi osimba moya tambola banda fandaki na kiti fo basimba e po tambola ba pareil wane ye et pas docteur Mogijo ba papa na bakotambola ba mama na bakotambola. Et ça va jeune garçon de quoi bino. OK. On a problème à Mukongo. On a problème à Makolo. Qui n'est pas docteur Mogijo. Bah pareil on est yé et ça pas docteur Mogijo on a poto. OK. L'hôpital monsieur ezate. Ozomona, l'hôpital monsieur ezate. OK. O Mukongo e kabona il faut pas opérer yo. O bona boy. Boke non pas docteur Mogijo. OK, kuna solution ezali. Ezali. O baza na poto baza ba maman na ba parents na bango awa. O baza na ba problème. En tout cas boke n'est pas docteur Mogijo. Na salon na ina Yolo na terrain aux Yolo Sud Yolo Nord Yolo Sud Yolo Sud aux huit ni taxi Yolo Sud batiko na terrain Kanka dans une team de transport Yolo Ezo voilà on a zako lukangwana Yolo Ezo bakiki sur obika chauffeur atika on a terrain Kanka bato nyoso chauffeur nyoso e bien na station ka muke wana atiki on na opesika terrain Kanka Mukongo okati si prince station moko ezawana OK okati sous prince obi na oluka pa docteur Mogijo bakolakisa yo partout wana donc ezaka ka wana en diagonale na station. OK. Bakolakisa yo et pas docteur Mogijo yango. Mais les langues docteur sali nini a passé nini na bandeko oyo wa bilango na tout le monde tous ndenge lobia tout le monde tous donc tout le monde kosu tout le monde tout kangi biso ba grippe. Ebité est-ce que docteur toujours a un esprit à kosunga te pour la consultation tozo bela famille pena en tout cas changement de climat et belle si bandeko belle. Est-ce qu'il y a un système de consultation gratuite dans l'opération? Consultation gratuite. Toujours? Oui, consultation gratuite. Docteur Mogijo, quand on dira ça, docteur à peau, docteur à nini, té. Azape docteur, ne ba docteur, ne se trouve à Zalako, Bachou, Barabiso, Batonga. OK. Dans un généraliste, tout le monde. Un généraliste. OK. Vous comprenez? Batu, va comprendre raté. OK. Docteur Aza généraliste.
aza na hôpital na ye hôpital tozoba na yolo wana ozomona okei wana place nyonso ozoyoka o nazoyoka boye nazoyoka boye nazoyoka boye opération sans cicatrice oyo baza na bamiome bafibrome oyo baza na banini baappendicite oyo mikuwa esalaki boye oyo mikuwa esalaki boye bato ya baaccident ya bamoto oyo bato ya banini accident na bato banyokoba mpona kobongisa likolo na yo kende pa docteur Mugijo bapareil eye oyo eza dresse makolo oyo ezodresse mikongo ezongi tout droit mpe osepeli ozomona oui rappelez biso adresse tozala ensemble na bandeko po eza mpe ndeko moko oza na poto ozomona te esika nini okomema ndeko na kotina ndeko na yo tala esika yango epai ya docteur Mugijo yolo ezwi batata batondi kuna bamama batondi kuna na hôpital voilà bato bayokaki omoni bible elobi nani yesu alobi mbala moko yo yokango mbala mibale ozomona oza na mbongo kolinga mama na akufa mokongo te oza na mbongo kolinga tata na akufa mokongo te sinda ye esika oyo bakosala bakobongisa ye ye mpe aza na droit kovivre ti mokolo nzambe akobenga ye ozomona konéglige mama te so mwa moke ezali bosangisangisi moke atra bino bandeko bosoigne papa na bino bosoigne mama na bino. Voilà, ça c'est bien. Alors lelo toza déjà na moi oyo tobengaka saison sèche oyo bandeko ebele bakomaka na ba géographie tobengaka ngo ndenge wana bakona mama palata loto ebimaka bandeko babuyibuyi mosusu mpe même donc nayebi te yagabi loposo ya motu ndenge docteur Mugijo ayebi yango ndenge ayebisaka biso. Est-ce que ça na ba savon to pe ba lait de beauté mo ndenge wana ezo soigner ko ndeko bima toujours lisse toza déjà na savon na biso savon o esisa banduta wana esala pe makambo ebele. OK, savon nini savon na biso nene bio vergeture. OK. Basali yango déjà na base ya kasa ya loto. OK. Ozomona. Voilà. Soko ozbimi loto ozwi yango pakola okane na loba kozwi yango pakola yango fandi. Ozomona ofandi na yo osokoli opakoli yango ofandi na yo ekosilisa. OK. Ekolongola yango. Oyo ba géographie mapalata. Ekolongwa. Ah bon? Ekolongwa. Sikoyo ba mama nduta basala ndenge nini? Kasi te bele lelo mibali bakoki baba mpona banduta. Banduta na biso wana eza nango na problème te mibali bozokima mwasi mpona nduta po nduta eza eloko moko eyaka ya koya. Yo okima mwasi mpona nduta to foko luka solution. Okopa docteur Mugijo ya na solution. Osokoli na yo bien. Ozwi savon wana opakoli yango omasi tila ekolimwa esili ofai na yo po eza na mpe na teke ozoleka mta yo kosolo nango eya na solo bien eza nango bien ya yo moko esili déjà po banda de nga naza na moya olakisa mpe na tv eza te nga naza na évolution nga naza na évolution nga naza na évolution déjà ya bien. OK, donc eza na bamama babota banduta ebimi bango eza na ba jeune fille batia mwa bachoko banduta ebimi bango mosusu moto monene banduta ebimi donc savon wana mpe apakola na ye mpe produit te eloko te mais nduta mpe ebima nango parce que aza na nzoto apete eza wana mpe ekosila ekosilisa. Voilà moi liloba na bamama oyo mpe bazo néglige mwa nzoto na bango besoin yango na mipende bon esala ngo eloko te faut ko soigner kaka faut ko soigner parce que banduta mosusu eza komona eza soki chaud soki noir soki nini ozomona avec savon na biso wana bio vergeture ekozwa nduta na yo ekomisi yango nanu pembe esoigne yango nanu ozo comprendre esoigne yango nanu elongwe nanu couleur ya mabe wana ekomi nanu pembe apres omona misuni ekomi kosala nini kobima misuni ekomi kobima misuni ekomi kobima ozomona c'est ça. Voilà, mais il y a Gabi, et ça va nous rebeller peut-être pas que tout n'a biso lelo évolution ya po ya Gabi. Évitez. Souvent bazo mon ozonga razonga na émission. Mais il ba pe évolution ya loposo na yo. Par rapport ndenge ezalaki, to lo basiko remède des huiles aux huiles pas ya docteur Mugijo ou bien ndenge ni. Nga kuti naza na souci nde ya bato oyo bazala batampo po bana mokamate nga naza na souci nde ya bango naa na besoin bakoma lokola ngai. OK, naa na besoin bakoma lokola ngai parce que nga déjà évolution eza makasi. OK, nga déjà évolution eza makasi donc batikala bango konyokama komata kokita batikala bango komata kokita parce que les Gabriel azalaki na mokamate
bamonaki. Voilà. Tant on peut évolution qui est bazomona. Parce que la banque à gauche à droite. Donc on a besoin de ya bango. Bakoma lokola ngai. Ah OK. Donc je peux associer bande congolais. Bakoma penza lokola ngai. Parce que congolais aza compliqué. Faut ba musu bazo décourager ba. Yo tom bazo yebisa yo ke no kende pas docteur Mogi jo so traitement. Yo zo luka o luka ngai Gabriel. Ngai Gabriel ngana za de en évolution. OK. Ondenge nazala ke za bongo susu te. Ngana zo benda yo. Po yo ya. Ngana mesana pa ko kosa te. Ezara pena magam nanga te. Maninga nanga te. Tango na zo benda yo yaka. Yo yaka. So yo mekana no so na ko kosa yo isinga Gabriel kosa kinga. Ezara ka bongo. Vous comprenez? Mutu zo préféra ke ko somba sac à $1,500 mais abongisa lo posona yete azana mukamate. Kwa bongisa lo posona ya lingite. Et puis na mbongo muke. Na mbongo muke. Ozomona. OK. On là ça compliqué. Mais ils ont bandeko baza ko décourager même baninga na bango basi. On appelle ndeko mwasi. Azo solution côté boy. Mais azo boya ko yebisa baninga na. Pourquoi ils ont bongo na bino basi? Moi jalousie elle ngo za ko ni ninga tika ndengo na yo bongo. Évitez. Ils ont bongo point na bino basi. Na comprendre raté. Mais yo quand même oza la bonne foi. Ozo linga bandeko na yo. Bazo remède à malonga et pas docteur Mogijo. Mutu so ko la kisota ko boya. Mutu so la kisota a boya na ye. Alingi na ete, alingi na ye yende ya bonga. Mais yo oza camarade na ye pire o bonga te. Oh, mutu mususu kutu makamba poto boye bobe ne ba bolukela biso bata poto bobe ba pesa autant, ba pesa la moitié boye boye to mema bango mbongo boye boye. Aboko yebisa yo. Yemo ka bénéfice. Yemo ko ba mona ye ka kenda ki azonga ki me yo mutu oza pembeni na ye. O mona ke ya kenda ki azonga ki yo tikala ka bongo. Oh, yo ebi congolais ça compliqué. Faut se comprendre. Vraiment il y a pas. Mais histoire moko e utu lekela biso awa et salami eza pena réel et salami bato benga biso na téléphone et puis maman moko abi na ko mona ke ba congolais to mitema benga ndengo to lobawa abi muninga na moko ando pekisa ye ba produit ya docteur Mogijo. Aïpsi ba produit ko kente ça cher mais de sunga ka mais ça va cher ndé ko teka ta biloko no nzo e ba bilamba na yo ko teka même biloko ndako mais ava cher ko ke so mateme tandis que ye moko mama wana asomaka biloko docteur azo sunga nango libota na ye même na mobali ne ba pakola ka biloko wana kaka la docteur Mogijo mais azo yisa muninga que biloko za cher ko ke so mateme docteur ava cher mais docteur azo sunga bato na ba prix moko muke mais ndeko na tanga doki libeti la muninga na ba prix moko colossal et comme banque sa ndeko wana mais ndeko wana ko elonge ko mobeba mais oyo abande ko pekisa muninga yake na ko soma na kintueki apakolaka les jours mususu muninga ye na ndako na yebwe akuta ye na ba surprise akuta ye na biloko docteur Mogijo azo pakola tala congolais ndinga za motema mabe yo pekisa ki ngala kene bon tala motema mabe voilà alingi muninga azala mabe yesi ko azo bonga donc so ya ninga azo bonga ya muninga e so yipendeni wona za jalousie ya jalousie parce que biloko abeton ozo mona mwasi azo nga kosunga ndeko na ye moko te po na kobongisa po eza passe c'est bien ndenge ni ndo mama misusu bazolo ba Gabriel azo kosa bino boy na boy est-ce que yo meki yo ndeni ni oyokika o bato bazolo ba kokosa mais o bazolo ba na okekende obonga olingi koyoka ngote mais o ba côté moni congolais linga côté moko boye o bazolo ba na ye makambo moko boye ya bien te nde ya kolanda mais sika bazolo ba neke kende obonga akolanda te akolanda mutu azolo ba neke azokosa yo eza passe donc eza passe eza même tina kata ba église soko lingo sela nzambe likamko tuna no mutu te sala na yo moko po soko yo sela mutu o tuna mutu ikosala na ote ba olia ombongo o sa kwani ba olia ombongo mais soki yo moko ke otuni mutu te sali mutu akoloba na yo azato mo pesi lipamboli na yo ozwi lipamboli comme là ça compliqué est-ce que bazoloba na oke kende obonga yo olingi te olingi ka kote bazoloba na oke no bazokosa yo nde yango yo lanzi moko kufa ka bongo bakochona cercle na mukamate voilà. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7.7.
demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message oh yo pesamina biso que tozongela kosunga bana biso. Les orphelins ont besoin de nous. Alors lelo soki na yezaka jusqu'au rappeler na biso que orphelinat vida ezali toujours coexister, bana baza toujours na besoin na biso. Biso ya kaka si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà le temps nous est donné et on met nos messages au pays à kolobete tozongela premier amour na biso ya ko soutenir. Bana na po lelo balia bana lopo lelo batanga bana na po balala na place ya bien et yo senga kali songi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden esika oyo to encadrera bana na biso bana na bino soki toyaka mingi pa na bino ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai boye de biso wa citerne na mai poto gardaka mai bana bazangi bambetu ya kolalela na bamatela biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre, alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ils ont passé. Il a passé. Bon, bah Saint Thomas va belé mais n'endenga mabe. Bah Saint Thomas mais n'endenga mabe. C'est pas bien. Tout le monde beaucoup t'as doute chaque fois t'es là. Bazo évolue, bazo par exemple langa. Kenda. Bazo exemple langa ivio za ba photo nanga. Et bandeli nanga tande nazalaki. Ah OK, toujours balancer un peu directement. Oui, tande nazalaki. Deuxième nanga tande nazalaki. Nakomaki tala troisième nanga évolution étape nanga nyo surtout ezali ezawana na permettre bato batia yango. Ah OK na so permettre bato batia yango na bandeko ba en tout cas nazalaki penza elongi ozotala elongi yango lokwa ebimi biloko po lokwa biloko ebimi likolo nazalaki na souci na motema nanga nazalaki na souci na motema nanga pasi. So na boya même ko taki talatala so tali ki talatala bo ezongeli on est ngambo moko bo evandio a ça fait très mal mais toi ni yoke ko linga mutu yelongi biloko bimande ngana lokwa na ba mo ba poil moko telemi yobo mais c'est là pe bando chope mal utilité hein non attends non linga te Yves oh non linga te bata mala parler non linga la ngai te mam na fa na ngai. On se comprend. Sony. Par la poudre des autres sointés. Attends, man. Ya. Ah. Yo sarane longia. Yo sarane mukamate. Yo muna camarade na. Is. Ezoyote. Ezoyote. Eza na la muté. Eza bien te. Oza bien te. Si on a ngo sunga pe bandeko mususu. Na bandeko mususu atane na peau normal. Et puis azali muta chocoté. Pakola ne peut pas produire makasi te. Mais alors négliger peut pour na kaka. Est-ce que mutabou on peut pas docteur mon but je soka yé en tant que dermatologue est-ce que vous sunga pe alaxaye mafuta ni na pakola et puis na bande ko na biso bande misusu pe bazaka za pembe ba métis misusu bazaka aza pembe mais a pemba ngweza malamu te pemba ngweza kwa kozika. OK apakoli ne peut produire te. Ba pas docteur Mogiso c'est la bonne solution mafuta ba ekokoma bien kozonga normal. OK ça pas relaxa bango mafuta oyo nini okoki kopakola mafuta oyo kopakola yango. OK ça c'est bien. Alors là au tali bongo salon toi na mois de juin
moi oyo peut-être bandeko belé balinga okanga ba mèche balinga kozana moi suki na bango ba bomba po c'est comme si kata na moi belé na moi oyo tuza saison oyo tokoti ebité est-ce que na ngambo ya docteur Mobuja sungi pe bandeko na moi ndenga salaka pona ko suka ba na salon mon choix de beauté est-ce que isungi wana peza lipo to be yango lisungi po ya idaka yale quoi solde na moi oyo to ba bongisi na no eloko te pona ba mama na biso plus pour le salon mon choix de beauté pas docteur Mobuja. Na deuxième émission to pesa bino programme ndeni to ko sala parce que dans le docteur Mobuja bongisi le côté peut-être na deuxième émission to ko sala peut-être ako bongisa ya bossa na ba mama te ya bossa na raté Osaka ne loko moko ka ya osala kaka. Rappelez-vous quand même adresse l'adresse nationale salon na biso Kushimba Kutika parce que elanga ngo pe koti makasi te nani Yves ozo comprendre mulunge moto ezakaka Kushimba Kutika ezakaka ezala biso ozo comprendre Kushimba Kutika ezakaka parce que moto ezaka makasi ozo comprendre ope balingi na bango balas que nini batia bango nini ba coller bango ba perruque ezali ata ba tissé bango pe problème eza nango te be bakanga mesh kuna ba osala nyonso ba osala nyonso ko rappeler kaka batu nini Willery soko zuna Willery bakitisi yo na nini rompo bakitisi na rompo Willery ozui kabambar ozui na pembeni kaya wenjela biso kabambar bakitisi ka na Rema Ingalu soka kitu na Rema Ingalu okatisi prince omona nzeta li dame moko eza wana ya munene otala ka bakomi nini mon choix de beauté pas docteur Mogijo ata soko omoni te otuni baolakisa ke pas docteur Mogijo yango wana kaka na sanje tali dame baozoyela bonzela bon marché à flambeau oyeba okiti na Rema Ingalu pe kaka oza kaka na osimbika liboko na yo na nzeta li dame na sanje tali dame wana autour ka salon docteur Mogijo bakolakisa parce que ça connu côté wana nyoso. Voilà, ça c'est bien boyebi comme d'habitude des arrations de zana Gabi. Donc akoleka leka pena moi mingité. Tozana sanga mawa ya mama na biso Blanchi Tunasi, Blanche Tunasi et Tunasi, voilà Blanche. Asalinga pasi moi azaka kitoko. Na sepelanga ne makasi. Mama ya petit la biso ya kitoko pasi esalinga mabe pale bayokaki atiki biso esalinga pasi mwasi kitoko alataka pe bien bombaka nzoto ne kitoko mama pasteur esali biso esali pasi penza esali pasi nzamba yamba molimo na ye. Voilà, mais koyoka ba maro komi brisque batu ba ko kenda boy mala moko mutalali la muki ya kufi et tout ça là nini na biso bato et puis ils ont rappelé biso nini interpellation cause la neti nini par rapport ya baliwo comme kenda na biso boy nazo esaka nzambe nazo esaka bato ba prier pour la distraction ko sambela ozomona makambo ezo to mona lelo to tika ko mona ngote bana to zai bana mike to zokola lelo comme ka ba mort subite et comme ba malade neti mikolo bangungi onde bangungi na batindeli biso ya kotindela ondire bangungi na batindeli biso nde ya kotindela bangungi moko impossible ato chekisi ba okipete balingi kutu kisi te ole kisi mela bon mela kisi batie kisi yango ato sali ndenge nini donc na ebisio somo donc ezaka likambo ya prière kaka mais mama sambela mingi mama sambela mingi mama pasteur bon nzambe lera azwaka mutu toyebaka te ezaka nini bome nzambe pa kozwa mutu mpo bolamu eleki mingi noki te aya kobeba nzambe azwi ye neti azwela biso ale moloto ozo comprendre nzambe azwaka bato mpe bongo bolamu ya mutu teme eleki mingi azwi mutu na ye mais pasteur donc toyebi te mpo ani nazwi ye biso toza bato nzambe aza bato tokoki kokóma na mayele na ye te pourquoi permettre toyebi te donc voilà liwango na musika bazali na kichasa bien ntango akie poto na dodolo ba Turquie akekufa kuna na Turquie nayebi te komona baliwa ya boye quelques personnes aussi balobi azali mosali na nzambe kokufa na ye epesi bandeko mosusu leson misusu balobi ezali maladie moko ya moke nde ebomi ye misusu bakende yango plus loin ya koloba nayebi te kobungisa
mutu azali mutu na famille to pe na libota ya Gabi. Nayebi te soki po bongisa déjà moko ya famille ya mutu ya esalaka ndenge nini pasi yango. Bongisa déjà mutu oyo bozali na ye bokoli na ye papa moko mama moko eza mutu ya ti. Bongisa papa mama pe ya mutu ya ti. Vous comprenez? Nzambe kaka zwi mutu na ye, Nzambe azwi mutu na ye. Donc rien à dire. Siko ndenge pa. O ekeye zongi nga pena na kota ba makambo wana te. Voilà. Siko pasteur alingaka mwasi ni makasi. Chaque fois na prédication na exemple plus ya mwasi na ye. Ebité est-ce que akoka ko saisir likambo yo? Nzamba sungaye. Nzamba sungaye. Na woni corps ya déjà lobby. Appartement corps ya kilobi. Ndeko kene mo bazongi koli. Nzamba sungaye. Eza passé. Toujours on utilise ya Jennifer. Mais tout ça la autre mesa te. Ndeka Jennifer kene mo bimba zongi koli lelo. Okay, yo zongi koli donc voilà. Voilà. Eza na émission moko ya Gabi tout ça là awa lelo peut-être tout le monde ekoti na ba page tandis que lobino ma bête pour ndeko na yo mais eza na ba ndeko mususu ba ke plus loin ba ya Gabi matière ezate ba mi mais comment ya Gabi ko koloba nazo seka balobi oh na seka te na kasho na seka te point mais eloko peut-être yo lobi nazo seka po soki kaka actrice moko abali ezalaka toujours problème nga namoni na page moko bakomi Léa abali na 55 ans boye abali na ménopause vous comprenez yango est-ce que na bi pourquoi soki neni actrice moko abali ezalaka problème ezala est-ce que Léa ça comme na 55 ans mais non noté vous comprenez donc ce mutu abali ezalaka problème mpona nini mais abali quand même ata soki abali na bible banani bamama eso akala babalaka babotaka mpe na baage moko avancé avancé pardon nalobi mabe donc mutu azoluka kaka lokwa matière ya Gabriel eza te mikolo oyo mutu azoluka kaka matière nga nasepe na libala na ye ndenge abali nzambe akomisama nga asepela na bolamu ya mutu parce que naza mutu ane te bango siko babala oliongo na ndenge na bango donc bazwi koto nga alobaki ya bien babombi ya mabe kaka batie mais sikoyo ozoki invitation te non naza na kati na kati ya nini ya groupe wana oui bondino oyaki te jour ya coutumier wana eza coutumier na mariage tozala mais bacomédie presque nyonso bazalaki te nga nakendaki na nga te parce que ozwaki invitation te eza mpona bongo te nazwaki invitation soki oza na kati ya groupe déjà oza na kati wana invitation epuis azwi mobali ya kitoko ya poto mobali moko malamu ndenge tozwi banouvelle mais oui mobali na bien siko pourquoi mariage ya Gabi soki mpe lelo mobali amonani parce que oza prête mpona mobala mpe lelo mpona te soki libala mpe omonani lelo otuna ngango mpo wane te kasi yo lobi soki kobala me nabala kala bato nyonso bayebi yo moninga basi baloba nanga ke yo obalaka te bwebwebwe bayebi ke naza koboya mabala mpo nazalaki prête te nani basolicite mabala lokwanga oyebi malamu te nga nakoli na bima nabotami na bima nakoli na bima nayebi nini libala soki oza prête te kobala te mwasi soki okoti na ndaka mobali kosala mobulu na ndaka mobali te lokwa nazalaki prête te nabalaki te mpo na nga moko naboyaki etali eza vie privé na ngai nga napesi yo kaka exemple oyo napesi yo tosuka wana tobeta masolo mosusu on passe otuna ngango te yo paster yona bien otuna ngango te nga soki libala mutu basolicita na mabala lokola nga Gabriel na biso bato baboke aza te okata bachance to nakata bachance te nauti koloba no deja ndenge ezalelaka biso toyebi ndenge tala omwenga na fandia nakoyeba mpe lelo nakoyi mama paster mateya na nga ekotondisa bato mwasi mutu asimbaka nzungu
moi si tango comme déjà kobima kobima libanda tango nanu posa nzoto esilite ozoboma mobali po ozoboma mariage. Ok. Il faut koka lelo komi kaka nazobala yo oui mobala pesi ka mukongo yo wana pas Jean yo wana pas Hervé yo wana pas boy yo wana pas boy eza malamu te. Faut la prête pour au vandisa libala na yo tango ozana mutu likolo ko bala te. Ok. Ok. Donc so ina comprendre bien ba série wana yo zali na moment ya kobala te parce que zali na besoin bongo etalinga na peso d'exemple nyonso tout. Ok, na comprendre. Il faut se comprendre. Ok. Autour na ngate ke au gauche droite yo bona boité. Ah. Ya Gabi na moni mikolo penza nde banda koloba souvent ya Gabi a toujours maloba mabe maloba ne Gillette ko tuka baninga na moni mikolo pena au dozer olingi no. Na lingi sute. Pourquoi Nzambe interpellé likambu bien likambu se baba et comme tu basala Nzambe ba vandisa yo fotika. C'est mabe ezali mabe mo fotika. Vous comprenez? Okay. C'est comme basala Nzambe ba vandisa yo ba peso pena toli. Na conscience nyonso faut kotika. Okay. Donc na tiki nanga muto azoluka matière epa nanga aozwa sute. Ata ma figure mikolo. Nazolo na etalinga tenga azolamba na ngai. Elubu kaka. Ezotala mape bien. Bato ba osepe nanga en tout cas ya Gabito sepeli. Ya Gabito sepeli. Otiki no makaba mida je t'aime. Mida salelinge mission. Ah bon? Abi po nini mutu soko sa mabe bolbi mabe. Mais so mutu komo sala malamu pourquoi boloba bolamu na été. En tout cas j'ai aimé. Mais si on était bien tema na er moko o ya no kaka. Nani bobo ngani me ya Gabi ndo na mutema makila ya sans shot. Ya kaka o makamna songa na salaka. Ngamo na linga yango. Sepe na lobi na boyi na boyi. Ah. Mama tumba tolongola kombwana la. Bolongola. Botanga tumba ya elubu. Lamba to lamba. Voilà to ko lamba. Tabila gai. Obiye ba mibange ba regretter ya Gabi ne to linga be to la kele ko la théâtre. Mibange kutu balinga kate. Émission be ngako to la ko théâtre. Mibange kutu balinga kate butu moyi balobaka na ngai. Ngande kana linga yo kate. Mibange balinga te. Ok. Tolo basiko lelo ba relation balinga kate bango balinga kate ba ofinga ngana vanda nie. Na kipete. Tolo ba bongisi na bande ko surtout quand même moi problème ezala ki bongisi na bango quand même. Na dans un problème. Peut-être tamso tuka bango. Na tuka mutu te. Yobi ko tuka. Ivi yobi msaba momo ko yobi tina nango. Bino bangala nde boyeba ngo. To aka ko tuka. Na tuka kate na finga kate. OK. Na zai na ka ko loba ka vérité. Dans le nama ndeko na bonne relation beaucoup tani mbote bovandi bolé. D'ailleurs pe na za pe na likamba mutu te. Mais distance na ba za likamba mutu te. Distance au pesa na bandeko peut-être yango lelo po ba biso peke aussi ba problème belé pour na mission mingi yo sali na bandeko. Bato ko biso sali pe bandeko mususu ba bilelo relation na bandeko mususu za ko beba parce que be mission na yo o choka. Nga choka mutu te. Nga choka mutu te. Nga zaki nde olobi na nga pe na lobi na yo. Kana zaki bomoti. OK. Na choka na nga mutu te. Siko bongwani. Na lingi sute. Ba lobi no beti kara. Esa ngelo te. Voilà. Merci, ça c'est bien de remettre na souka ya Gabi. Na wani wata la biso. Oluki osuki. Te ba matière ezali na bonde ko oluki osuki. Omone ba oloba no Yves. Yona sasa. Occupé de la Yona sasa talu. O ba osala bino. Occupé sous ba côté busala la biso quoi. Busala biso ka ya go. Un mot plus na bande bota la biso surtout pour la formation où ils ont les camarades. Awa na docteur Mogijo na ba centre ni sur tout azo pesa. Je crois bien bande bolandi même na kati. Bomoni ndenge nini ba formation pesa maka bomoni comment ba brevet bazo pesa na bande ko oyo bazo za former
et pas il y a docteur Mogui je puisse dans centre naé alors na bande connu surtout bolinga pe besoin ba soin ou etali bongo le poso même nzoto na yo ndenge to pesi bino ba différentes adresses na biso tozali na avenue Lubef a on a lemba foire donc ça c'est la deuxième porte africaine tout ni avenue Lubef ba relaxa yo tout kaka numéro 17 et pas docteur Mogijo ba relaxa yo kuna centre ezali aussi na o etali bongo le poso na yo oza ba produit eza approprié pour na poste pour na le poso na yo et même ceux qui peut olingi même oza mopanzi ya mbinza ozali na kitambo ozali na bandal ozali na ma campagne okiti kaka wana na arebaka yao na bandalungu akoto ya bandeko na biso ya la police to bengaka ba police ya Mbata voilà au centre hospitalier plutôt j'allais dire comme ça centre na biso plutôt cabinet docteur Mogijo izawana beaucoup tana bandeko pe baza kuna yemo pe docteur ce que bien numéro est affiché à repérer ça un jour au besoin rendez-vous pour que beaucoup tanaye voyez même na matongi na commune ya Kalamu en face juste district il y a Funa maison communale ya Kalamu wana tunika keska ba transport ya Kingabwa romona cabinet docteur Mogijo déjà ba mentionné wana kitoko ya minene omona elongi ya mama na biso mama Chako omona pe la DSOB parce que bango pe babika wana ndenge ya Gabi azobika pembeni na docteur Mogijo to longo wana boye lisusu na Gombe na galerie ex présidentielle ancienne galerie présidentielle bo matina premier niveau na escalator wana kaka otali na droite na yo omona docteur Mogijo centre kitoko koti wana oza ba produit ni subana ngoposa soki po lungui olingi même ozwa pe na salon na biso mon choix de beauté na kabamba wana donc ozika Willery soit na ndenge ya France to bengaka ndenge biso ba kino to lobaka quoi donc na makadam wana ya avenue du Flambeau au koti kaka kabamba arrêt Maengali donc toza wana na scène d'Ali Dame docteur Mogijo aza na biso ensemble mais aux affichés bobengi pour que boza ba détail nyonso yemoko ya mbara bo soigner très bien ya Gabi un mot surtout plus na bande bota la biso ba congolais congolaises ou bazana besoin de formation ba opi bazali na besoin le poste na bango bazali na besoin même ozwa opération moko approprié pour que obima sans cicatrice les cas na venir qui moindre juste na sima ya station muke terrain et kanka ozui lobiko na centre hospitalier docteur Mogijo nda awa le 15 juillet toujours banda déjà formation na biso et que banda bongo et le 15 juillet et puis tozali na accélération hein to lobaka bongo eza accéléré un mois oza formé na coupe couture na esthétique na massage même make-up pour un mois on les a accéléré ils ont la formation monsieur ezali à 3 mois monsieur ezali à 6 mois monsieur ezali à 9 mois alors benga na numéro est affiché ou soit ok na YouTube et pas wapi bakokoma eza mentionné docteur Mogijo na YouTube wana ozwa quelques détails na ba information mususu na o Italie centre hospitalier to pe Italie bongo cabinet ya biso et pas il y a docteur Mogijo je sais pas maman na biso ozana liloba ko bakisa maman Gabi Tumba ba ya vraiment ebele ba vraiment ebele formation ezo banda le 15 juillet en tout cas ba maman o bo fai na ndako botelema maman ya kotika mwana na yo azwa formation ayekola musala bandeko o bo fai na ndako o bolala ka bapongi pola muka 17h o bima oke kova na bar papa sombelanga moko tonton sombelanga moko soko lingi yo moko somba 7 bouteilles omela yaka koyekola musala yaka kozwa formation okoyekola musala na yo yaka koyekola musala na yo okobanda kozwa mbongo na yo ya yo moko okosala musala na yo mama botelema ko bandeko na ngai botelema bandoki yango pela ba famille biso tola bandoki na famille biso tout tola bandoki mais tozotelema kolala te ke baloka ngai famille na biso baloka te telema ndeko na nga poni yo linka baloka yo yo pe loka bango bolokana otelemi pe
au télémi oye ko luka focus ko na centre pas docteur Mogijo oye ko za formation na oya bien aux diplôme na oya bien o la kisango partout ko kende ko kende tamboka moko bozo tala na mboka libanda des valeurs à musala oyo bozo négliger awa eza cher eza cher nana camarade na Sylvia kaka sala musala oyo OK asimba ka mbongo ko sakana te passeport rouge atambola ka partout alingi po nini mbongo na ezo bima na musala na oya yekola oya yebi asala ka manicure asala ka pédicure asala ka suki tout ya kitoko OK oso comprendre sala lokwa bande ko na biso ova na ndaku te telema voilà telema sala musala moko boye sala musala yekola musala lobe ofungola salon na yo oya pe opesa docteur Mogijo pe mbongo ngo te ozolia mbongo na oyo moko voilà c'est ça voilà. Merci, je crois bien. Tokutani Balasima, Sidien de Côte TV. N'hésitez même pas. Il faut toujours appeler numéro Zawana sur Bengi, aux docteur Mogijo, aux remèdes par rapport à problème aux alarmes. C'est parti. Merci beaucoup. Bye. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba maana ya Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Baba na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye zambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga sanga lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, batu bakolia pe na sima na ngai.
Yes moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai. Yes moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai. Nalebika bisengasenga nzambe alonda ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokota ngai oyo. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai oyo. Laisse moi fako. Laisse moi fako. Watitishina watitishina nsambi watsenzelela. Watitishina watitishina nsambi watsenzelela. Yesu Yesu. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga, laisse mukatanga ye. Laisse mukatanga laisse. Alléluia. Chilobo. Chilobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga mpona yemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga mpona sambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. Lelelelele nalingi mobala oyo, mobala oyo. Nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te apesinga libala. Apambolinga Yesu, Yesu. Apambolinga Yesu, Yesu. Yesu apambolinga, apambolinga. Chilobo. Yesu apambolinga. Yesu alokotinga apesitina. Alokotinga. Aza nzambe. Yesu alokotinga. Nalingo beta mololo bisika ezali yo. Beta mololo. Wamba fils du prophète. Bana royaume de Dieu. Bana centre de réveil. Aux obligés. Bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo. Lingana 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 loba kelekele. Salangombe, salangombe, salangombe. Syndicat, syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.